Obundelaka ngai, obundelaka ngai, bisika nyonso natie matambe, ezopesamela ngai, nalingi nanga seo, banjelu lelo bazane sengo, omokonzi yangu ya, ewala telemi, nayoki kolela ya bandana ye, kolanda nalanda ye, ezalaki ya pamba te, lelo sala zambe malamu, ngolu na yo ndevandisinga na kitoyo, mawa na yo ndelongolinga kati ya pasi, nabosani te, je suis prêt à tout, nabolanda nzela na yo ata bafingi, nyonso ezalaki natinga ekomi pamba, nakutani na yo na nzela nanga. Bana ebe ko ko mata 6h. Ve kende zonga e. Ve to sepeli. To sepeli kende zonga. Yebisa mobali no kombo. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni maman. Malamu papa. Tomonyo kaka ozo tuta toebite biloko ozo tuta eza pona nini pe pona nani? Atuka biloko tozo tuta tozana esengo. Mwana biso veli. Baebala yango moni to tozo sala tozana esengo. Po totala bana mingi baobeba baozemisa bango. Mais quand même tomoni tobalisi kala te makambo ezobanda donc eza koyi. Wana mwana na biso penza veye. Ezo kende zonga yebisa mobali no kombo na soke laksini ne kende zonga yebisa signification pa wana e pa mobali na ezo kende zonga soke laksini. Merci maman. Ça va. C'est une belle macasse donc au monde de se sacrifier. Toi tu rapportes que tant que aussi ça te relia to bina moi fait bien bibi. Ouais ils en avant. D'abord on va fêter na bango lobi biso bombe ya biso nde lelo. Makambo ezande lelo. Na ko le bana na sisité. Asa ngapena bien. Yema ozote kanga. Akomona ngapena bien. Eto bina. Yana lobi. Bonjour maman. Bonjour papa. Tomonyo kaka osala pondu, toyebi pondu eza pona nani pe pona nini? Pondu eza pona libala mwana toko za esengo kasi tobali si yani kwa makasi penza. Tobali si. Amayi na tete makasi d'éducation parce que tete biso kana mingi basenda baona yesu balobali yani esengo makasi banda adenya mobali na yo fo respecta mobali kisa libala eza bodosaka mobali vandaka bien na libala na yo tia pe priye ya nzambe liboso na yo donc nyonso osala na libala na yo fo tia nzambe liboso banda bien na libala zana komikitisa yebi femme soumise ton mari ozana botosi pa mobali na yo vanda na kimia eza na esengo makasi tosepeli penza je t'aime beaucoup ma fille chérie. Kombo nani maman olobaki kombo te? Maman. Yebi te eza mariage coutumier religieuse to civil? Eza mariage coutumier ya mwana biso tozi biloko nyonso toza tona esengo makasi esengo mpenza makasi. Ça va, nasepeli maman. Nasepeli. Ok.
A fait un mariage. Gentil. Comment makasi hein? Oh moi ça libala kami ni kama ngabuna Balo bandaki. Oh soso donc makambo ezali balamba bakosa omona Mais ozoluka nkai to baola soso. oh soso yaya mais ebele na lutu boy to be makambo so balona bika na kwat Mangai. Wale sema mangai. Afonga la banzungu. Mawazo toka bwenini volcan teo. volcan te. Kaka njeta fufu ana. Nako ba liko ba. Njeta fufu. Oh na luto ozika. Nyoso mbalo madesu. Mba luto. Ndela. Maman a soupe pour le bite. Comment on a ni maman? Maman Péro, naza voisine ya maman Babi. Ah. On est sur ma case, comment il est dans la caisse. Moi je le vis comme maman, moi c'est que la moro boy. Moi la paix, parce que nous ta geste mon côté. On est là qui na voie normale. Moi c'est on a biso tout on est balé na mi ya kolamba na ba koko to kolia. Je te ne za ko na ko na mituana. Na mituana. Pambola, pambola yo, pele na papa. Merci beaucoup. Donc on va aller mususu te. Bila ko don sika moto, mini ngezo kimana misu. Ba mususu ta yakuza ba mela ba poto poto. Ba mususu ba ko soni sangai, donc on comprend les tezani. On va jaloute. Ndosala kototumba nakokaninga mpe yango wana akanisi bomoni oyo nde yango tootumba oyo oloba te olobi na nte a Maman la monyo le sengelo makasi ya. Où est tongo la moi de mama bibote zo beta fort oh madame Ndokolo. Moi liloba pour la journal lelo. Tala la moi de banzungu on a été za volcan te mezandi banzungu ezotoka. banzungu ezotoka mpona mwana donc naotela mpela age oyo donc esengoleki tu dona nakoka kosexprime te nakoka kosexprime loba bien nakoka koloba te papa telaka émotion esala ngai na l'émotion makasi nde naza boye papa nzambe apambola bino na nyonso bosali mpona ngai na mingi oloba te mais nakoloba sikoyo nakoka nani te Ça va maman, ça va. mitumisa te OK. na ndoko mpe misu baza T'as la chef ye. Ah, chef. Toi, c'est ngwawa, tu na préparation. Tongo yango etani. Kumisi na nzambe na nyonso oyo tozo passer na mama oyo. Donc, c'est vraiment makasi, moi moi d'accord. Je vais préparer ma maman ici. Pour les cas, madame. Et c'est ngozali. Donc on a nzambe, ça nene kat na biso. Donc ko misali to lo. Comme oyo, donc comme oyo, ils sont ici. Tout ça mina.
sengo ezala kimia na famille libota pai nyonso kimia ezala mpe tosengi mpe bango mpe bazali mpe nzambe azala na bango elongo makasi biso nyonso tozala malamu. Eza cérémonie nini papa? Pardon? Cérémonie nini eza lelo awa? Bon, likambo ezali awa eza likambo ya mwana na ngai mwana na noko mwana na ngai mobali aye kosala symbole epai na biso ye maboko na kofungwama eloko moko na kosenga kaka kimia na bango ekende monene bazala kimia obisi mpe awa tozala kimia ezalaki noko nani? noko maki. Ça va. Merci noko maki.